Oh mama ye, mama na lobe, mama ye, lele mabondela, tolo na se, mutupe na moi, olemba te mama, lele mabondela, sikanyo sozali. PPDD Shalom, merci pour notre CPD Kolanda Bicho. Je crois par la grâce de Dieu, nous avons partagé et donc nous avons pour nous embattre sur la carte. Nous avons partagé na bande konyo sur Bazolanda Bicho parce que moment où nous avons moment il y a apostasie. C'est que le diable a côté tina biloko sacré. Parce que tout le monde en Nabucodonosor est à Zoluya pour détruire Israël, à détruire muraille, à détruire temple, paix, à simi biloko ezaki sacré. Après, tu as expliqué que le Romoko a l'union sur le maman qui d'avance. Ils allaient pour instruire Bicho. C'est que Batu Bakoui Kokufa, mais Milimo Oye Animaka Bango, ils ont manifesté Tina Momako. Mais maintenant, on a pu s'écrire Moko, parce que tout est rapport à épater Batouté, mais ils ont prêché pour te convaincre Batu. Nous avons pu s'écrire, tout le temps écrire Wana, après Nassima, tout le Belango, tout le monde Daniel. Daniel chapitre 3. Babandi, bataille dans le premier verset. Tibasuki dans le 5e verset. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or. Tozomona kumu Nabucodonosor asalaki kekomoko ya olo. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or. Roi Nabucodonosor asalaki kekomoko ya olo. Haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Yango ezalaki na mulayi ya 60 coudées pe mukuse nango ezalaki ya 30 de 6 coudées. De 6 coudées, pardon. Ok. Il adressa dans la vallée de Dira. Dans la province de Babylone. La province à Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes. Ok, avancez. Les intendants et les gouverneurs. Les conseillers et les trésoriers. Les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces. Pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ok. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers et les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes langues. Au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambique, du sapitérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Amen. Amen. Ok. To lundi dans mon texte, tu as fait une exhortation pendant 30 minutes dans 4 textes. Mais il a dit que pour te ramasser. Toké a pour te ramasser, tu as découvrir que et comment qui na moment où Nabucodonosor ndazoré. Mais Nabucodonosor le roi et comment qui n'a a élevé qui statue naïe. Mais dans la capitale, il y a Babylone. Era tombo biango pour asangisi ba condinyoso. C'est que René Salami pour batunyoso ba salanini ba gumba bela et kekonaye. Ba eko placer héros moko azaki liboso héros wananda zo crier. Bokoyoka ba son ya ba musique. Ba flûte, ba instrument, ba sorte nyonso ya musique yo bokoyoka ba beti. Tant bokoyoka yango bino nyonso bofukama liboso ekeko ya Nabucodonosor. Nani napenda mayele ya bana nzambe de loin de près ya batu nyonso bazolanda biso. To zwanano par rapport ya ordre denge tomona denge bazo telemisa ekeko yango. Tomoni liboso eza Nabucodonosor.
Mais Nabucodonosor na kati ya réunion batu bakobumba mela Nabucodonosor boite bazotombolande ekeko ya Nabucodonosor c'est que liboso na ekeko ya Nabucodonosor tozomona na sima na yango mutu aza Nabucodonosor yemoko. Mais na liboso nango ba placer pe héros wana nda azo crier. Mais azo crier place à batu abi bokoyo ka son ya ba bête ya musique. C'est que ceux qui musique et bêti, ma trompette, ma flûte et bêti, ma bloc union sur la soque et bêti, bino sort union sur musique, au bazo bêta, beau salamini, beau fou kamena et keko, yana Nabucodonosor. Pepe de Dieu. Tozo et bisabino, naboligo yanzambe. Lelo, Nabucodonosor véritable, c'est le diable. Oyo, azo mema batu, na katia idolâtrie, parce que ekeko wana, oyo bazotombola wana eza statue ya Nabucodonosor mais bato bazofuka benango c'est que bato nyonso baza na kati ya idolâtrie c'est que azosalisa bato makambo ayebi ke nzambe aosepela nango te héros wana ndazokrie soki boyoki makelela bamiziki c'est que tozomona bango nyonso wana baza kaka na héros na bamusicien baza kaka na service ya Nabucodonosor. C'est que bazo beta musique, bato nyonso ba ogumba bela ekeko wana. Or ekeko bazo gumba bela. C'est ça le diable. C'est que statue aza mais na sima statue mutabatemi Nabucodonosor. Sikoyo tozomona héros na héros mutabatemi na sineza statue. Tozomona héros na tozomona pe bayembi na sima bayembi nani abatami eza héros. Siko bato nyonso wana bazo sala musala nyonso bazo travailler. Eza pona kozongisa bato bafukamela kaka Nabucodonosor. C'est que Nabucodonosor, c'est ça le diable. Mais pour bato bafukamela ye, il faut bayoka makelele ya musique. Or lelo bato bazobeta ba musique, ce sont des prédicateurs. Yan tozo ibisaba na Nzambe. Les églises nyonso to monika batie kombo polo kikare ke babi kombo wa Jésus-Christ aza Seigneur, les églises yo segeli okende au Sambeur. Peut-être ba beti o bazo beta instrument wana baza na service ya Nabucodonosor. Et na ba Nabucodonosor comprendre bien na zolo ya sur le diable. Parce que pour ba bumbama et senga ki bayoka so ya ba musique. Mais mi instrument wana bazo beta nyonso eza na service ya Nabucodonosor, eza na service ya kolote. Mais eza kaka po bato bafukamela nini bafukamela ekeko. Pepe de Dieu. Mukolo moko kolo baye kobenga ye na mwana moko abangai kobela ya mwasi azalaki malade na bedi pendant combien 12 ans mwana wana azali na âge ya 12 ans akufi kolo azokende mwasi moko badotanisa makila 12 ans aya sibi kolo mwasi wana biki mais kolo azokende po abikisa donc tozomona mwasi oyo abeli azalaki na abeli malade pendant 12 ans mwana wana baye kobenga kolo akufi azalaki pe na âge combien 12 ans. C'est que depuis moi na moi sur banda kobela moi na on a botana. C'est que quand to moni 12 ans ya kobela kuna pe to moni 12 ans ça yeli akufi. Siko ba kobenga kolo po akende kobikisa mwana akende kosepsa mwana oyo akufaki. Mais na kokende ya kolo moi sur banda otanisa makila eko simba. Abiki. Kolo azolongwana kolo alongwana mbala moko nde siko kolo ekokende na ndako esika mwana mwasi oyo mwana oyo abokia mwasi asalaki nini akufaki. Mais likambo okamwa kolo akomi akutaki bato bamusicien bazoyemba na kati ya ndako wana. Mesengaki kolo abimisa bato nyonso po kolo atikala kaka na ye na Pierre na Jean na Jacques na papa mwasi na mama de kolo asepusaki mama. Or tozomona côté au 12 c'est que l'organisation des peuples parce que l'église est expliqué na 12 Israël n'est pas expliqué na 12 tribus. L'église est expliqué na 12 apôtres au baron poser fondement Israël les rappelle expliqué na 12 autres tozomona bala moko 12 tribus anini ya Israël. Mais et donc les gens qui ont attiré biso kuna kolo akomi akutaki ba musicien c'est que bazoyemba banzembo mais moi la séqualité c'est que tu comprends que dispensation nyonso a loi et c'est que ça qui moi na te c'est que la ki ngolu et ya ekota pour ebikisa yango mona kolo akoti na kati ndako
a 5 personnes. C'est que tout le monde a chiffre 5, c'est le ministère. Où il y a la dispensation à grâce pour épaisser sa vie. Mais comment tout le monde est musicien parce que parce que les musiciens sont prédicateurs. Parce que les prédicateurs, tout ça est musicien. Oh, tu es la musique, tu comparer génération, tu es la musique, c'est que tu comprends que Koboya Kobina, ils ont prêché, c'est que ils ont de ma bonne nouvelle, ils ont comprendre que nakati ya makambo wana ndezo salake mutu moya binezate c'est que soki mutu aboyi liteya c'est que aboko ndima liteya wana lokola silamite abinaka na deke c'est que na loi abinaka pe na mbulu sikoyo bikam na biso par rapport ya statut ya Nabucodonosor et que koyo bazo élevé mais mutu abatami na sibekeko ezaye moko Nabucodonosor yango wana lelo amemeli biso idolâtrie na kati ya makambo ya Nzambe pepe ya Nzambe esengeli na biso tokeba mutu nyonso azoya lelo atangami ke mosala ya Nzambe po alobi kaka na mosala ya Nzambe elobi te kaza mosala ya Nzambe parce que tokomi même na bato oyo bazobeta son bazobeta musique mais bango moko bayebi ata na musique oyo bazobeta te soki musique ezobetama esengaka mote oyo azobeta musique ayeba instrument oyo azobeta po son ebima na kati ya mobulu te awa son oyo bazobeta awa mpo na lokumu ya Nabucodonosor eza musique oyo ezobetama na kati ya confusion c'est que bato bazoyeba te yango na koremarke lelo nesika bato baadore Nzambe bakomi koadore bapaster bakomi bafanatiki ya bato bakomi bafanatiki ya babiloko ezopesa meme Nzambe lokumu te nyonso wana eza stati ya Nabucodonosor yango wana tolingaki eloko ya moke kolakisa bino me napesa chrétien moko tozwi nanu na 1 Corinthiens chapitre 14 1 Corinthiens chapitre 14 awa apôtre Mutu azo expliquer biso yo komoko moke batani na verset otenga na verset 7 osuki na verset 1 Corinthiens 14, 7 à 8.8 Si les objets inanimes qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Ok. Après, tu as expliqué biso awa, a joué exemple, il y a un instrument, il y a musique, le quoi va flûte, le quoi va harpe. Alors, soki ba o bazo beta yango. Mais la beta, bazo beta, c'est que bazo respecta, bote bazo beta son, o ezo bimana le lenge ya malamu te. Le lenge nini, bato e bazo yoka, bako ebake, son o bazo beta. Awa azo loba par rapport ya ministère. C'est que les ministères, ceux qui ministres à Zobeta sont, et c'est que son naïe et bima, na l'olenge ya malamu, pour batouba, est-ce que son oyo, ils ont un rassemblement, son oyo, ils ont un débat, son oyo, ils ont un bitumba, les lots, batouba, quand il y a un kata makamwanzambe, na mubulu, au moni moutou, yamala pour remarquer, na kata église, to komi na ba vedette, to komi na bateau, yo, bazo sa la même akabo, ils ont fait satan zambé, pourquoi? Parce que bango sont des musiciens wana bazaki na service ya Nabucodonosor. Or na service ya Nabucodonosor et baza ko beka ba son ya ba trompette ba makele nyonso sur wana eza po batu ba gumba melanani ba gumba mela roi oyo abatami na sima oyo la image ya satana
matin ebele lelo tozoyoka soko otala mona aide prophétique soko lobi otala mo pinda bien oko comprendre ka na simayalité ya oyo muto abatami ezane satana mwana ya nzambe apesa matoi na ye na mutu nyonso est-ce que lelo pona kokoma prédicateur ezosenga mutu oyo nzambe apréparé ye oyo azalaki na conseil ya nzambe akodéfendre l'évangile akoloba évangile lolenge maître apesaki biso mpo to enseigner bato mais ere tozotala lelo omona moto azocontredire même baancien oyo bapozaki fondement bato bazozwa liloba ya nzambe nesika baprésente yango lolenge nzambe apesaki mpo toprésente mais bato bazote évangile na bapense impie mpo bato babanda koadore bango bakombo ya bato ekoma éleve bato babisali bakombo na bango nesika biso na église toza kaka na vedette azalaka moko kombo na Jésus Christ c'est que biso nyonso soki tozotravaille na intérêt ya kolo kolo azala élevé biso nyonso tozala na se lelo soki ozoremarke omona confusion eza makasi pourquoi confusion eza makasi parce que bato ebele bakoti na bonganga bazalaki na pele ya nzambe te eza bato nde bakomisi bango bamisusu bamikomisi bango moko mais oyo babengami na nzambe bazobotama nde basala nzambe seke baza prédestiné depuis na libuma mama tokeba satan asatelemisi ekeko na ye na mokili ayebi ke bato mosusu asakangi bango parce que ye azalaka na bakompanie ebele bamisusu akangi bango na kompanie ya kindumba bamisusu akangi bango na bakompanie ya bamasanga bamisusu akangi bango na bakompanie ya bamilangwa misusu akangi bango na bakompanie ya babangi ya badrogue misusu atie bango na bakompanie ya basongisongi seke nyonso wana ezalaka bakompanie na ye aza na bakompanie ebele mais ayebi ke bato mosusu mpo nazwa bango peut-être bango boyi na okokozwa bango te akoti lelo na babiloko sacré yango na komona Nabucodonosor a détruit temple eza na biloko mosusu oyo ye akodétruire eza na biloko mosusu oyo ye akomema yango seke atouche biloko sacré makambo bomoni esalamaka wana yango nde ezosalama lelo mpo bato bakufaka me milimo oyo eanimaki bango eza ti lelo le diable asa koti na biloko sacré okoyeba te soki évangile ebateli yo te mais évangile nini ekobateli yo évangile kaka ya solo parce que lelo bato mosusu bakoma présente bato mosusu bayebi kaka jésus christ apesaka mabala jésus christ soki oye aopesa yo mbongo okokoma mbongo okotia kombo mais okokotia kombo ke na lifelo mais biso likambo na biso eza nano premièrement kolo avant aya kolo akuta bato bazobala kolo avant ya akuta bato bazotonga kolo avaya même lelo supo kolo aya kozwa église akotala te po mutu abanda otonga ndako likambo na biso premièrement eza likambo ya sali ya baame parce que tozokana nanu souci ya maître eza ke abungisaka pate moko te seke baoyo nyonso nzambe ayebaki esengeli kolo asani abikisa bango mobulu toza nango lelo parce que bato bakoti na makambo ya nzambe na mobulu siko tellement bakoti na kati ya mobulu bazoteya makambo bango moko bazokomprendre te yango na porte mpo na lobi soki bazobeta son na mobulu instrument ezopesa son oyo ekoki te ndenge nini bato bakoyeba ke bazobeta instrument oyo or bato babetaka bainstrument na mobulu eza bato baza na service bayembi ya Nabucodonosor bango nde bamemi mateya ya confusion oyo lelo toza na kati ya confusion peuple ezoyeba lie ya adoration te peuple ezoyeba ndenge okangama na nzambe te tozomona toza na église bamipakano bato bapesi ata bomona bango na kati ya kolo te kolakisa bato bansenima kaka okokoma motu minene okobonga okozala boye okotia kombo oui même Satan akoki kosunga yo otie kombo parce que eza mpe na baserviteur ebele batie kombo yo kokanisa nzambe eza nzambe te mais eza Satan na moto aappuye bango mpo na prix ya baame na bango eza na bato mosusu mpe bakoti na basianse okiti bakoti na babisala molili lelo mpe bazwi mbongo mais ere diable azofula bango eza te ere azofula bango ke eza ke mpo baprogresse bakende liboso kofula wana azofula bango eza mpo na baprix ya baame na bango c'est que Satan akopesa mpe mituka akopesa mpe biloko c'est que kolo premièrement kolo ayaki nano mpo meloko wana te kolo atikaki lola premièrement eloko ya liboso eza nano mpona molimo ya motu mpo soki bazwi ata bambongo nyonso ya mokili ekobikisa ata ame abebe moko te premièrement tokotala nano ame c'est que souci
Et si on y a samedi, et si on y a comptable, est-ce qu'on soit temps, il y a un samedi là, on y a est-ce que l'église est en samedi ou bien ils sont en samedi. Les lots battus sur la haute à sur un yanga, l'église n'a pas sur la terre qui baptisait, au monde du pasteur n'a pas sur la voyage jaka, bani nyon sur la bilo pour wana nyon sur, et là bateau bazo présenté de nos makamouana, bazar la service, il y a Nabucodonosor. Parce que, biso pas na nzambe, elle tolia à moi n'a pas de. Tolia à moi n'a pas de bois. Pourquoi tous les gens n'ont pas de bois? Pour ceux qui aussi, si car tolia moi n'a pas de débat. Moi n'a pas de non c'est Jésus-Christ, c'est l'enseignement. C'est que elle tolia quand vous tous déjà na aussi to télémi, tous la position il y a débat. C'est que tous yo kalilo banzambe, to dit que ceux qui kaka to si ko kalilo banzambe, c'est que départ na biso ba mort to na ciel. Il y a ngone c'est na biso to ke ba makasi. Parce que les autres ont la carte de confusion. Diable a mis confusion makasi na carte de mukili. Et je banate et comme m'a rappelé l'unité au faux serviteur, au vrai serviteur de Dieu. Mais et l'autre il faut que ça que ébattre la biso et les abditions dans ces arts prédication. Est-ce que sont au yozo yoka? Les abditions sont mbongo ya kolo. Parce que apôtre a expliqué biso dans le livre de Galates. Alors, ceux qui battent sous prêcher Jésus-Christ au biso de Théakité. C'est qu'ils appellent Jésus Moussous. Jésus Moussous, on a appelé ça à Mabala. Jésus Moussous, on a appelé ça à voyage. Jésus Moussous, on a appelé ça à Mitouka. Mais il y a à côté, il y a repentance. Il y a à côté, il y a sacrifice. Il y a à côté, il y a vie, il y a consécration. Mais Jésus peut Moussous soit ça au bateau représenté. Nous sommes les abayembi, il y a Nabucodonosor. Bango soki baoyemba eza pona lokumu ke bato bafukamela stati ya Nabucodonosor. Exhortation tozopesa bino pona kokebisa bino. Mote soka oteya soki so ezobima na mubulu c'est que biso to comprendre que yoza na service ya Nabucodonosor. Parce que ba oyo bazaki na conseil ya Nzambe soki baobeta son il faut peper ba que son oyo eza ya rassemblement. Il faut ba que musique oyo ezobeta a koyi kobeta musique na kati ya confusion te. Pourquoi? Parce que azaki na conseil ya Nzambe. Na yena yebisa bana Nzambe eloko moko moke. Oyebi roi balongo le vasti. Balongo le vasti na kati ya libala parce que roi alingaka présenter beauté na ye mais ya lingaki mingi fete ya basi na basi. Or na fete soki mobali azaki c'est des fete eza na sensité. Vasti aza image ya Israël okola ponaki bango po alakisa kembo na ye na mokili à travers Israël. Mais Israël se sont laqués. Et c'est vrai que ce qu'on va voir Bassi, pour Bassi, pas comme dans la Liban. Mais Bazoua Bassi, nous sommes pour Bazoua la Vierge. Elle Bazoua la Vierge, il va rassembler la Vierge. Tout autour, il y a palais royal, Babessi Bango Babisika, Bazoua soin na Bango pendant une année. Mais, n'a qu'on soit soin na Bango, nous sommes extérieurs à Zozoua Moulou. Moutoza ko encadrer eza oyo aza penda unique direct ya roi. C'est que biloko nyo so PCST eza biloko yo azu place à roi parce que azaki unique ya roi. C'est que bana basi bazaki bele mais Esther a trouvé grâce pour ko ina maboko ya unique oyo azalaki ya mokonzi. Lokola azalaki ya mokonzi c'est ka yebi mokonzi bien a ko préparer malamo pour y asala nini abongisa ye pour mukola kokende pembe na mukonzi a trouvé grâce na so mukonzi nangina bisaba na ça 5 minutes sikoyo nangina bisaba na Nzambe bo omoni par la grâce de Dieu denge to ça soki lelo okutani na maboko ya ba serviteur ya solo yo za mutali ba kwa malamu musala Nzambe oyo auti na conseil ya Nzambe azana appel ya Nzambe ayebi Nzambe a préparer yo penja na makambo ya Nzambe. Mais soko okutani na maboko ba brigand elle n'a pas de brigand qu'on constatait que au moins moi mon télé ba brigand au sentir ye penda en latin bien en français qui donc quoi zolo ba anglais église à monene mais au lundi matin ya zo pesa ba to de boso Nzambe za brigand parce que zo boma ba to pas zo beta son na mubulu. Ayebi makambo zo prêcher te azala kati ya confusion ya liloba ya Nzambe parce que makambo yo et c'est dans Nzambe a fondolomi pour comprendre le langage de Nzambe na kati ya makambo peuple de Dieu kola zolo ba na livre Matthieu chapitre 19 verset 12 tina verset 13 alobi ezana ba unique mususu
bamikomisi bango eza na bainike mosusu bato nde bakomisi bango eza na bainike mosusu babotama bainike na 3 oyo nzambe azoloba oyo aza ya na volonté ya nzambe ezaka oyo abotama na volonté ya nzambe seke tomikomisaka basala ya nzambe te bato mpe bakomisa biso basala ya nzambe te mosala ya nzambe eza moto abotama deja mosali ya nzambe or moto abotami mosali ya nzambe ere azoloba makambo ya nzambe aoloba ngo na confusion te seke aoloba avec beaucoup de précision po peuple ezala tokeba na statut ya Nabukadnezar parce que diable aza mazo travailler na ba musicien héros c'est l'antichrist ba musiciens ce sont de faux prédicateurs oh bazo héros azo hors de place anani ya Nabukadnezar ba olongwa kuna ye pa opesa nani a opesa ba musicien mais ba monyo so ba osa na service anani po bato ba fukamela ekeko ya Nabukadnezar. Je crois et donc on par la grâce de Dieu tout le royaume partager na bino ya rwanda tika nzambe apambola. Oh mama ye